Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend nyonso bozwami, bambote, na kombo na Yesu se Noela TV. Balandi ya Noela TV, babone ya Noela TV, na pesi bino mbote, nzambe na lola aleka kobatela biso nyonso, j'espère que toza bien na mabota na biso la famille. Nzambe azobomba biso s'il vous plaît, nyonso bokozaba video na biso s'il vous plaît la famille. To s'abonner, to liker, to partager, to aimer la famille et kosala biso bien makasi. La famille vraiment nazo loba pona bandeko na biso ba congolais oyo nyonso bakotaka na ba video kokoma bikoma kokoma mabe kofinga bandeko ba famille na biso ba abonné na biso. Vraiment s'il vous plaît ba congolais ba congolaises bokomaka biloko ya bien bokomaka n'importe quoi bopesaka conseil kofinga ezana epesaka eloko moko te ya malamu opesa pe solution te s'il vous plaît pesa nde conseil na yo tokozwa ya malamu me ya mabe tokobwaka bandeko tokotonga mboka na biso na mafinga te to changer kofinga ezalaka arme ya ba faible soko ozofinga ekosala eloko moko te. Au contraire yo moko ozo tuer susu esala yo eloko te. Bandeko vraiment la famille pona makambo ya Fere na Fally bandeko bazali bartistre na biso bandeko tozo comprendre ressource te ezokoma guerre ya boye ya ndenge nini tozo comprendre te toyebi ke après concert mutu nyonso ayaka kosala ba analyse na ye bapesa ba point de vue na ye ndenge nyonso concert eleki ndenge nyonso ndenge nini bato bakotaki basalaki plein ou pas là bazali vraiment tout à fait bazali na raison na bango na o nyonso bazoa kosala c'est normal ezali mboka nyonso basalaka bongo soki ba musicien na bango babeti bayaka na ba plateau kopesa ba point de vue mutu na mutu azopesa ba idée na ye mutu na mutu azopesa makanisi na ye na place o ye amonaki asepelaki nango te place o babetaki mabe place o basalaki mabe po ba corriger mais ezalaka te ke boya wana bo bana kofinga susu ba musicien na bino yango bandi kofinga bango bozo respecter bango susu te ezalaka bien te mais otozo mwana na mboka na biso ba congolais na ba congolaises ndenge bakomi kosala elekani c'est trop ekomi ya trop ekomi vraiment ebele bo pesaka même respect boyeba ke bazana ba famille na bango bazana na basi bazana bana bozo fingaka bango bongo ezalaka bien te bazo pesa na bo lokumu mboka na biso bazo tambola na drapeau ya mboka na biso mais biso moko bakolo bato yango biso moko bango baza artiste na biso tozo respecter bango te tozo tosa bango te eza bien te en tout cas to changer moke bandeko to changer trop c'est trop elekani ebele eza bien te tozo mona susu nazo zonga susu tozo mona guerre oyo susu na Fally na Fere ezokolungwa susu ezoko susu neti Karine Mokonzi susu na Jael Show bandeko likambo ya Karine wana na Jael Show eza wana ezate Karine asali life na ye asali émission na ye apesi bargima na ye lolenge oye amoni pe lolenge ezosalama azo kebisa camarade na ye po tomoni mutu nyonso amoni ndenge Jael Show azofinga Koffi Olomide mais azobosana ke Koffi Olomide azali papa peut-être pas kobota ye azali papa na ye azali pe na bana quand même du respect faut respect tamuke ezala tozo comprendre de société ba chroni mama ba chroniqueuse ata olingo yebana to yebana to zala na mutu yango des gens ata bofanda na ye bolia na ye place moko bobeta na banzango bobeta na maboko mais quand même il faut qu'on respecte ye yeba ke azali mukolo na yo azali pe papa na yo azali pe artiste mboka na bino mais ozo finga ye na kati ya réseaux sociaux donc sans pudeur sans koyoka soni ke bamboka mosusu pe bakokomona ekosala bien te mais ozo finga na yo
siko moninga na yo aye koyebisa yo aye na life na yebi te peut-être pas linga benga yo na privé quand même mais asali yango te amoni ke place ya koko lobela yo po yo ka peut-être na life parce que yo moko pe ozo ko finga na life ofinga ki pe na privé te ofinga yango na life Jaël Show kita to mata ato ozo défendre non o défendre na pamba hein bato nyonso bakomi kokotela yo bazalaki wana bazoyoka ndenge ozofinga kofi mutu moko te abengaki alobi ke non Jaël Show ozosala mabe aza te tozalaka me bato ko azalaki te oyo apimeli yo oyo alobaki te no kofinga te wana aza mokolo abimaki te siko Karine ndenge bobengaka ye ke azalaka impoli azalaka respecté afingaka bato me tomona Karine azokofinga bongo te mpona komona ke Karine arezonaka neti mutu aza pe na bomutu na kati na ye amoni ke olekisi alobi ke non Jaël Show olekisi ozofinga me lobi soki kofi asiliki bakangisi yo oza na mbongo akoloba kobima na prison soki akangisi yo bato bazotinda yo mutu akoya kosunga yo akozala te ekozala pasi ya bapara na yo ekozala pasi ya bandeko na yo bakobima te bato bazotinda yo peut-être bapesi yo $25 $50 mais bakokanga yo $50 wana ekosunga yo même pas ekobima susu ebele ekokoma batim bakobotama susu awa tim Jaël ekobotama bokosana te na Congo wana bokosanaka liboma te neti bozalaka na poto bomoni ke non poto eza neti Congo te poto ezali mutu akofunda awa donc soki afundi yo ifu bokokoma te na ti donc ofundi wana kuna fundi yo donc awa ezala cop ezalaka te awa na poto ke ona okepesa cop boye na oke na avocat na nga na baloba non mais kuna boza na Afrique ozomona pe na pe okomi na pe donc elo yango pe musique yango pe ozosala pe ezoteka nango pe nanu pe te elo pe malunga na osali yango pe kuna pe eza nanu te mais ozozwa audace ozofinga mutu oyo abota misisa par-ci par-là aza pe na mbongo na ye malgré mbongo musicien ya mboka na biso yango ezalaka nango pe ya malunga te parce que tomona yango kana jour na bango ya suka oyo bakufaka bakomaka na bakaye na maboko azolukela bango basolution mais ezali bato bazozwa ba 1 euro na bango bazovivre na bango ka mwa bien na Afrique mais yo ozozwa audace kobeta guerre na kofi mama ozofinga na en plein air camarade na azopesa conseil asali mabe te azomona mabe bisika ekowuta azomona mabe ekokota mabe ekoye ebele azobatela yo Jaël Show kotiaka monoko pamba te oyo nyonso oza kotangatanga kuna mutu akomwana aza te azopesa conseil na ndenge bien mona mosika batim Jaël awa bofandi nano bobimi nano te batim nano baye nano te batim Jaël bakobima ebele awa ekozala trop tard batim wana pe batiaka na bango eloka malunga te boyo aka batim yo moko kokufa kuna na kati ya prison ekoma bandeko na yo baluka boye baluka au secours côté boye yango te baluka boye yango te mpona kosunga yo mama mibatelaka munoko oyo parce que balobi tokufaka eloko d'abord ekufaka liboso ezalaka munoko na nini oyo tobatelaka munoko ozomona ke nazokoloba po batala nga ke nalobaka fort nga nazalaka munoko ngai nasalaka boye te mama te mibomba nzambe ya bomba yo bawana baza bato babota misisa yo ozalaki na bango bapesoka mwa 100 ba 200 yebaki aza nango plus akokangisa yo mama okoluka moto akopesa 100 wana 200 wana okomona te na prison na bino bakangaka bino kuna ezalaka ezanga ntina kuna place bozo kolia wana place bozo kosala basalite na bino ezalaka kaka wana mais ozotia monoko na moto aleki yo na 1 mama tokobanda kotala na biso kaka toseka kaka
moninga apesi concert na soki concert bolimbisanga conseil na yo aputu pe en tout cas toyebi te hein bomona te vraiment Karine azopesa moninga na ye conseil yo ozokobalikola Karine ozokofinga susu Karine clochard oyo banda okenda poto ozalaka na nini d'abord donc ozofinga na yo Karine ya solo asali eloko nini yango mabe Karine moto azokopesa na ye conseil aputu bandeko bino yo aputu yo so oyoba clochard azalaka na ndako clochard abotaka clochard moto azali na balabala azali na ntina kobota kutu mwana te clochard moto akende kosenga biloko ya kosenga na nani na place oyo bapesaka biloko ya ofele na basocial Karine moto aza na ndako na ye aza na bana na ye aza na mobali na ye ma ozobenge clochard donc yo olingi kaka vie ya Karine ndenge abanolakisa liboso azotanda nyonso na réseaux sociaux donc na sikoyo azala kaka moto akobimisa kaka na réseaux sociaux te asi akoli abandi kobota mobali na ye mpe alingi na ye makambo kolakisa susu biloko na libanda te c'est ça mokola kolakisa ezala surprise ya monene yo moko okawanga alobi clochard yango na bandi ofinga nzoka nde mpe azalaki na mayele boye boyebi te ke zoba azwaka mayele epai ya nani epai ya moto ya mayele zoba azwi mayele ezali Karine akotala ke nga mpe nalekisa kolakisa vi na nga boye nyonso azokoyeba position na ngai et maintenant position na ye bozokoyeba susu te soki ale ou bien soki ale te soki alali ou bien soki alali te moto ebongaka bongo moto ifu vi na yo ezala na privé vi na yo ifu pa otanda ngo na libanda boye moto nyonso azoyeba position na yo non moto il faut pas comprendre position na yo te azoyeba te olingi nini pe olingi osala nini olingo donc il faut que moto azala bongo en tout cas dossier oyo ezokende mabe ezokende mabe ekonsideti Karine moto amemi ngambo na kombo ya dossier oyo comme si on dirait Karine moto akende kobeta musique oyo moto asalaki concert oyo ezalaki Karine te ezalaki Ferregola na Fally Ipupa baza na comparaison bango mibale Karine azali rien à voir Karine ezosala ye pasi lolenge bazokomona bakomi kofinga na frère Patrice na kati est-ce que asali nini moto akumisi Ferregola ezali Weranson akumisi mwana na ye oyo abimaki epai na ye oyo alakisaki ye miziki siko olie bino bokende kofinga Weranson botiki Weranson bokomi na frère Patrice bandeko boyebi te kanda nzambe ezalaka moto azosalela nzambe oyo aza innocent na makambo na bino kutu aza kutu te peut-être pe alandaka ngo pe miziki oyo ya monde oyo bobinaka oyo tobengaka monde mizika mokili peut-être alandaka na ye te mais bozofinga ye botiki Weranson parce que alobi ke Ferregola azali troisième na oba babeti na kata stade vraiment wana eza eloko kofinga moto alobi kaka na monoko akomi yango pe même pas ate pe kutu liste te ke Ferregola azali troisième Ferregola azabo mais alobi kaka na monoko bandeko pourquoi tozalaka boto finga moto akolongola nani Fally Ipupa na Congo na biso azate Fally Ipupa azali numéro 1 azobeta musique ne très bien wana moto akoboya yango azate Fally Ipupa aza na top azobeta bien moto akokakola yango azate bandeko ezalaka bongo bazotala sikoyo moto na ndenge na ye mpe na temps na ye oyo ezali temps ya Fally Ipupa azobrile ezali temps na ye Ferregola mpe azobeta miziki na ye très bien azobeta mpe c'est ça faut tokumisa bato pe na époque na bango bazosala biloko ya malamu tokumisa bango parce que ezalaki na bapapa na bango bayaya na bango oyo babetaki mpe lokola bango mpe bango bazobeta basalaki mpe époque na bango basalelaki mpe temps na bango siko oyo ekomi temps na bango mpe bazoprofite na temps na bango topesa bango maboko keno
kofinga ezalaka arme ya ba faible soki bofingi après esala eloko moko te biso topesa bango maboko topesa bango courage bakende liboso me totia nano kofinga te baza ba artiste na biso fu to respecter bango to respecter miziki na bango meke kofinga kosala ba critique ezalaka nango bien me kofinga non toboyi kofinga na kata ya communauté eza bien te communauté faut to changer to tika makambo oyo ya kofinga to pesa ba critique na biso to sala ba analyse na biso ya bien ba analyse à la con e ko sala eloko moko ya bien te pona bandeko na biso bana batalaka et surtout bana biso balingaka ba fere o makasi balingaka ba fali makasi bango musique na bango kaka ya bango ya ba jeune bana biso balingi musique wana mais biso moko il faut to pesa bango maboko mais kofinga ndete c'est ça eloko tozo boya kofinga to finga te moto asali eloko na ya maboko ya malamu pardon to betele maboko oyo asali mabe to pesa ye courage telema kende il faut to koma bongo to koma na niveau wana bandeko ekosala biso bien la famille. Vraiment la famille c'est un peu ça nazalaki nango botika aputu makambo a Karine awa ezalite tika Karine calme azo prévenir camarade na ye déjà azo mona ngo musika parce que azo kendende mabe ekoya après akobanda kolela nazana bana nga mibale bana nga moko na bokola bango bana nga bazana papa na mama na bango na mama na nga na Afrique du Sud bana nga boy c'est le moment ko yebisa yeke kosala boyete sinon ekobalukela yo mabe ekoya mabe ekokota kaki nazomona mabe na musika parce que azokende mabe azokota nde mabe. C'est ça, yango kaki nazo prévenir ye que non, il faut arrêter parce que ozo kende mabe soke balukeli yo bato wana nyonso bazo tinda yo bako soutenir yo te okozala yo moko na kwena yo batime bako sala ma ndenge to mona ka batime batime bako sala ma encore na pasi o ndenge ezoko leka na boy okopula na prison na buzoba na yo moko libi pourquoi na salaki yango po na tikaki na ngate pourquoi na bando finga mais ozo finga awa ozo yimona oza gangi okofanda bozo yimona on dirait ngaya wasoki nazana na lola na mapata na hotel ozo yimona kinga na sa place boy mais mama eba ko kanga yo okozala yo moko na motu te ozala yo moko wana soko batima ngo so ba mwana ba bimela wapi Timi Jael ba ko bimela kote nini toko mona ngote. En tout cas, bo contrôle la maloba na bino botalaka namba banani bozo finga botalaka pe ni nango na koloba te bo contrôle la maloba na bino baza artiste na biso baza mikolo baza ba papa na bino ezala baza ba yana bino ba grand frère ezala boliaka na ye bosalaka boy mais il faut bo respecter bango baza na droit bazo mériter yango bango ba fingite mais bino bozo finga bango ezala ka bien te. Aputu tika Karine calme tika ye calme soko bimela wana po lingo krasheka na kombo ya Karine tika ye calme yo somba ba building yo zalaka na nyonso yo fanda na bomengo ezali ya yo mama comme yo koka na yo c'est ça ezalaka bien te la famille vraiment nazotika bino ba buto malamu nyonso bokozwa video na biso la famille bo liker, bo partager, bo aimer, bo s'abonner la famille et ko sala biso bien makasi. Merci nazali kotika bino. Bye bye.